eloko tongsaki nga zalaki kola libanda ndenge mama akufaki kola libanda wana 2 semaines na l'air tozongi awa nde malaise ebandaki neti blague ndenge ezalaka soki fièvre esali omeli mwa calma fièvre esali omeli mwa calma mais toyemona ke esagrave toyokende hôpital nde bazwi nga na malaria et j'ai commencé à prendre les médicaments tozongi kisi nazwaki ezalaki ya batonga naki na sparada na liboko nazwi batonga mais siko esali que na sisi bakisi je pensais que nakokoma bien mais na chite lisusu nazwi bakisi naki na sparadrap na liboko l'air batonga ici je pensais que nakomi bien mais namoni ke rhume ntango ye grippe remonté lisusu pente donc epesinga susu mwa pasi na continuer donc naki vraiment terrassé mpena na ndako esili namoni ke esili rhume ya pamba ekobanda toloba awa nasali presque 2 semaines naoke na rhume oyo ezosila te nayebi te sikoyo eza sinusite ou quoi il y a des années oyo nabela sinusite fronto-maxillaire wana yaki bakala mon ancêtre 98 nabelaka sinusite fronto-maxillaire ntango nakendaki Côte d'Ivoire na chaleur ya Côte d'Ivoire ekawusaka nyonso mais c'est pas tuki yango mais 2 semaines maintenant eza kotungisanga mais j'ai quand même quelques médicaments on azo continuer kozwa jusqu'à présent mais quand je dis ça va déjà nazoka bien parce que nazolamuka déjà je mange déjà neti lobi nadiaki mbanga circommande na ndunda ya katia sailaki nga mbanga penda tomate ya bien na ndunda na dama kitoko penda bien donc neti lelo il faut basalanga nzombo na assistance ye il faut nzombo penda pona na lia nzombo kala moins des années même assistance en tout cas na bouger te yango na lila nzombo penda na musaka na ngai vraiment na comme bien et je remercie Dieu assistance abatu nyonso esalinga bien assistance ya batu nyonso nzambe a pambola moko na moko oyo akaniseli nga oyo abengi ainsi vraiment toute vos familles nzambe a pambola merci.